Mbote maman. Oui, qu'on se présenter comme bon année. Oui, comme bon année Toussaint Diakotikala de Nakoko. Ah, tu as esika nini? Toza na pont ya Mpete. Na nzela ya kasi. Na nzela ya kasi oui. Likambo nini oyo esalemi ke mutuka oyo e déborder pont? Oui, problème tokutana nango c'était vers 19h. Tondeka tolekaka nomesano tolekaka na biso tokomi awa. Mabaya ekatani ebukani tomoni autrement ezalaki te mutuka baluki mais lié grand que moto akufi te mais moi ba gratinine moi ba choc ya mike mais en tout cas likambo grave ezalaki te. Mais Batnes baza bien. En tout cas normal sans chauffage. Constant nini oyo osali vraiment mpona pont oyo? Problème ya pont eza négligence ya bakonzi na biso to badepute na biso tokoloba en quelque sorte. Pourquoi? Mabaya ndenge tosali constat mabaya inuni. Normalement eza mabaya moko après quelques mois ou bien années bakofo bachangeaka ngo à toute façon bachangeaka mais toyei kosentir ke mabaya pena donc souci fort kolela na biso yango oyo babongisaka biso nzela mpo nzela oyo ya se bato bakomolekela en tout cas toyebi te manoka soki ebandi. Mais apparemment au pays loko eza mabaya babois dire te. Eza babois dire te. Eza limba. Eza balimba. Oh, limba babois de coffrage. Oui, babois de coffrage. Ekari ya barai ya tala neti boye. Écartement ya muke ya barai oyo. Total yango po tolandela na biso ngo te mais tokwei siko ekomi pena sérieux tolandeli écartement ya barai te komona pena ke écartement ya barai oyo eza ya ba grand car te eza ya ba camion ya mike po ba grand car ezo déborder barai batiela biso pena ya fati béton fati béton kande oza fati béton ya kotiela biso barai ya fati béton po boye tokokufa pasi eleki na Congo tala bajeni fi bake koluka tolingi tokufa tokobongisela biso nzela zidepite zozo zakizoba zoma tunatona kuluzoma nkwako beno lwena bobulona kuiza luzinati ni bantu mwa mafofolo luiza mono siyakulukipa bobutwena kulupota kwa kunzila luwozi kwa kukunzila kasi zoma nkuba silitona baka beno